namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali bekufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosika bamemaki na mosika na yo nasengi pardon mokanda yo komelanga ekomelina ekitisi motema na ngaye mokanda elobi boyaka nyonso ekoki yozozonga Jésus fidèle bolingo ya motema nanga papa utayo kende Yesu mibali bakamyotelanga mitambo olobaki yo kozonga shilo nasalisa kozela maloba na yo motema nanga ezoki ye Jésus fidèle. La bossa nyo muteyo déjà na camarade nanga to ko leka to teyo pour makamba suki na yo ma papa pe to pekisa yo binu to bayara mi balena na petit mom pousse ba baby donja bon yo kaka te mo na binu ndeba ngoma eleki na tellement fatigué je te sommes ça non non vend pas le jango kaka avena binu no avena so kamason abo ba kamason to ba venir te bakan biso bakan kamason le reste que pas biso avena biso za kani tout ça na kan biso na so biso ba na ka ba venir te awa ka bakan ka kipaku kamason bon au moins dans la fin de ba ki roya mo boye moni bo maman bo ya na sepe na mbono me sona na boutan on peut me jouer au terrain na la terre voilà ti boti ti awa soko sali mobeko buki mobeko babenganyo libanda nkambo balingaka bato te notona yaki basenaki kambi soki boye awa tona village lisusu awa tona village wakoko nanga awa ya nkamba te eza nkamba kamba eza partout donc kamba soki okomi na mbanza ngungu wana ndo bimi kamba awa eza nkamba sono bakeo lingana wate ngoza awa bobotaka te bolinganaka te awa mobeko parce que tata simoi monga balaki nde nabotaki nde kasi bayebanaki bapara bayebi bakokisi mobeko na miso ya nzambe mpe mais eza nango facile ke nga mpe akokisa mibeko nyonso obisangaki atoki papa ya biso epa mama na nga soki tozokatisa te mobeko nyonso okokisa mapapa na makolo bosuki na lipapa yango nde lisomo makasi oa mwa mwasi bongi mwa vernis mwa lipapa makolo ezokuba yo mamoi biloko basi minyakama makolo ekubi ma nayebisi yo simbe yango kubi kuba te ona jour na mona wana akoka te na lela enfant zelo kumusika tata mama kabwana awa awa tata mama kabwana balingaka bino monsieur eza bongo batia mpe nzela basi na nzela mibali nzela mibali bolekaka te nzela basi boleka te oka nzela yo koleka so nzela te naleka te mpona eza kaka kamba eza mosika kamba yaloka ville yaloka gombe bakotaka yango na lipapa te awa naboka soi te nakosula te nabeta sifle te nayeba nzemba mokili te oyeba nzemba mokili awa ezaka banzembo eza ebele
okoyemba ta seluwe seluwe banzambe ose ebele okoyemba kamba kobota pe na moi bana mike na moi basa zimba oleka bazo zinga ngobya moni mosantu baza na mibali na bana babala mais sikoyo ya pe facile comme ngape ngapesa pe nawe so olingi ngai fema ya ndenge solo foko oyoka makambo naza kolo okati suki olongoli mapapa ondimeli papa simoki mbango okianganiki azali nzambe na yo okutata na mouvement yo okobeta fitis te ale nsima nango wana la komona koza moto solo opesa no bacondition no oyo omonike opesa no bacondition esengeli na kobala yo na liboso okati suki ya mibale olongoli kolongoli mpe na problème te kokata suki na problème te ya misatu okuli ondimeli papa simoki mbango azali nzambe ale nsima yango okotata papa simoki mbango asalela motu fo ozalakaki mbangiste te kozaki mbangiste te mais fo kosala mwana mwasi akatakanga mwana mobali akangaka suki bongo barasta bayakaka te bamisima bayakaka te yo te tosoteke bato kambe esamaka enikila mpo bino bakimbangiste te ya bato nyonso mabota nyonso so moto auta libanda ya bali moto na kamba te abali kimbangiste abimine mpe abimine te ezalaka mais sikoyo oleka moni mpe yo komplikenga yo mama mwilo wana famille ya mama mwilo wana lingi bongo te ozosasa makambo na ndenge makasi yo na famille biso tobotami awa po tolanda mibeko tokosala makambo ya bato libanda te nakoyokisa koma papa simosoni papa simo mbongo abi tobalana tobota po topanda sango na ye partout mais bino bocomprendre ndeni biso tote kini nga bateyenga papa na ya awa bazilobakini oyo na suki oyo bobenanga problème te yebaka nini makambo okendeli yo oyaka mingi basima mpo oyaki namonaki na mwana mwasi moko kuna ngo baki olinga nonga te mpe so olinganga to banoteyanga mpe so te te mabe te nga mpe naoyoka mateya na ndenge nanga naosala bacondition mosusu naosalela ma esengeki nakofanda bolifanda bosa mwasi mpo nakoma nani Baby untumini fo baby. Mbonza nyaki nkutu ya wabaki dida mi sengi zibaka. Va mbongo mono ngenda endi kwa mu. Mi sengi. Baby kutuma ubaka mi sengi. Mi sengi yo wabaki diki nkutu. Yo wabaki diki nkutu. Muno kizolange. Ha? Zai kuzolange nge. Mono mbongo zibaka ngezola ngendi ngawita fo. Ngiki kongo kitavoba. Ngiki kongo yo mono zola nge. Ngiki kongo kitazola. Bambo mono ngenda salungi tasala do muswa ngina. Mono tisali kitasala kikongo kitavobanga. Mama mono zola nge. Mono mama mbongo ngizili mambo mazola ko baba. Bambo mono. Ngizili mavanzola. Ngizili mambo. Kamara ngizili mbongo mono. Ngizili ma. Wala yuko kengi. Munkansi. Sala bana bangani bisumba una masa. Beto tusala bala bala bizumba. Nka bizumba. Naku yoka binoko. Tibo zo solola na ye. Bukende na ye wapi? Ukene kusala yini? Iklaza yena. Kampala kanga no bundi kanwa. Bundi kanwa sio kuzuba. Ngwako. Ukonda ntinani. Ali ndio luti. Nazo mmemoti pa mama na. Ko tukwenda yako. Yo. Nka mama. Oyo. Mtu ntumini kanga action naku membo ipa ya mama na yo yango mwana nanga soki bache fafara bina juka ko kubina jukete yondo mutu bebi saka mwana emoro yidi etaka ye anibo ko ku mama ni ko pa tina mwivi la kateko mwivi wana kina mwivi ko weskroga katota mwana mwivi ndo msikabwanda yenda malembe kina mwivi kopi na ngwe ndenya makai ko bebi te anga kopi bwe nkutu na joko perena joko tanedo tala telo to boto ya ngai tebe makonde azando ya vina ngai twende basi baba tatani yango twende makaya tika mwa batu makaya tika mwa
nabuka paipai yo babuka eloko te ah koko zobi na nga zela ekweya na fani na nzeta safu zela safu ekweya lelo nabuki paipai na lia yango papa nyonso kolia ekomi na kuya pa ya paipai te nga na soda na kamba obuka eloko te na nga buku na toka na che biso mabeti mabe na nini na kamba babukaka biloko te sa autorisation papa nga na soda na te komisala biloko sonzongo yango moto makolo ngolo tomesala papa oseka te bana na kozwa bango il faut okota na balogique na bango kata soki asani kata soki bowe songa na ya libela ndeni ko bien na banoti ya kena oyi petolo bi na beta siffler aba na beta siffler te yo peksa beta siffler kende na oya kende petolo na bakini 4 mbata ya bien Jimmy ngana comprendre ota nani paipa oleki oki ona kuni guya paipai siko mbuma o tolia nguba olio oki ona kuni loka ba mbumeza na kata paipai sika bisala sala tuzana mboka bibeko so muninga na kiti sibu na longono lipa ba nyama yo no kuna so kichwa kuna na kata so kwenda kuona je matikala libela tala moni mais surtout tele ofandi binote mo na kamba ya mystère mais yo oli mosela ba condition na motino ba tiso mutu na yo esa to esa lobi na fin bandi ko compter ba ngomba 9 kandi bamba 9 ngomba kaninge Jérusalem ezalaka na 9 montagne bango pe bata na 9 obi mboko papa simoki mama zalaki na mosini ko yebisa yo balakisi na kata ibima ebisa yo loko ne bangi singa na ola to sande no moni tambi soto so kina tema to zita ba pechwana to buka mpeka bani bata makolo ngolo bakangi sudi bakangi na kata sudi okata kale londo na maboyo ko sentir cette expérience no kata sudi au comprendre na style ni ko non ya ba stratégie ni to ko récupérer petcho on na bula ya moi Elohim wa cameraman ya chaîne na bango na bakibangiste abi barasta bakota bango finya mona masa kin ba zo copier kin ba rêver ba entreprise ya okota na kamba barasta bakota ko yanga pona nini bon mon trop purement pendant que tikinoiserie naki ba église mon cher nga mesa na tango na la mokana coupé mola ta pantalo banda tobo misanga nde koko abo misanga no koko na biso kanda boko nakendo suba soki nzete ko funda papa nzete funda mutu papa baloba kyango ai papa mbenza nzete ko funda nakende kotoka mai na butu nzela na balekaka te bawei oniata bawei opanza biloko na bango eza ba condition de ngaso mone mo le raison na akini ezomona ce que je vis dans ma maison, yo ndenge na yebi yo ko supportant ata mokiete. Leki na yo certes na lingara mingi, mais comportement na ye vraiment sous sanga motema. Une femme mariée qui ne s'habille comme mini-jupe, en collant, en cycliste, en body, en singlet, ata mokolomo ta yebi puta. Et puis quand je dis mini-jupe, oyebile ki na onenga zali. Tala makolo wana nyonso ya yi. Tala tolo wana nyonso atika kaka wa polele ba soki ba nasu na mwa babenga wana. Non ben, pour vous supporter, je te dis na pesi même rapport et pas ya ba parents na vie. Jusqu'alors tu n'as pas changé. Aho ça na ngaso. Bon, bof. Alandi bien. Alandi vraiment na boke binyoso. eloko liboso na yebisa yo nakanisi oyebi ke nga nasali bambula ebele nazalaki awa te na bino na Kinshasa bandi yango donc soki bamingi bazomona ngai bazondima pe te ndenge sango epanzanaki nakufi na front nzambe aza nzambe mpo nga natambolaki na kobanga nzambe nde nakei mpe nazongi biso tozali bana oyo tobotami na katoliki tata na ngai na mama na ngai bazalaki omoni papa na ngai na mama basi bakoli tina azali mwana moko azali kokola kimia okondima te na bilamba na ye oyebi ntango natangeli yo katolike na bilamba mais bambula esi esali mingi tina abali aza na ndako na ye ya libala charge ya tina eko kozonga lisusu mpa baboti te para moko te kolunga na ndako ayo kobeta mwana na ye na ndako na ye libala apana ntango mwasi aza na ndako ya libala aza kolanda badirectif ya mobali na ye ndenge esalamela te yokana soloko moko nalandi yo bien bof na bokebi
pour le opesi papa opesi na ba parents na rapport ndenga pe ya yo ozopesa ngai nga nazalaki te ndenge bo vivre temps molai singa pe no kiango pona ko sepela nango te za mabe makasi soki mobile akomi kolonga déjà ti epa ya ba bokilo na kopesa rapport c'est que mabe ekomi ne loko ngai na loba yango sina ko kolekelo ta mukiete yonde mobile yonde ko se mama elambo na lingi yango te elambo tete ako landa kaka ndenge yo lobi wana osomona soki awo sala bongo te nebite seke tamsu yonde o permetaka yonde olinga keza la bongo po ngai ndenge na vandi awo moi ça ko sakana nga ta mukete po za moi sina peti na ona yebi ngai bien bayebi ngai très bien ndenge na sali awo osomona soki bêtise wana ezo continuer na kolakisa oza mwasi ya libala mais ozali leki na kozongisa ye mutu oki pona ko boko mona ngai te omoni kaka yo mutu koloba beau frère boy te na kocha arme petit na kata libala na bino de baboti na ngai bayebi ni motema na ngai ndenge ezala oki mais yo nde il faut aller devant osomona ngana osala kaka intervention na rapport au pesi osomona mais beaucoup plus c'est ça yo nde mobile. Ouais, le devant c'est bien bon, moi je vais réagir. Et à ce moment-là kaka bino bo condamner réaction parce que moi si ndenge yo mo le gars ko zwanga mutu te. Et si ce n'est de trop, décision de bengana pas nangai. Point bas. Moi si azali lokola mwana. Osoma ndangai, eza ko bengana te. Mwana pesa yo kite ba bengana. Hapana, tango bengani mwana na yo lokola papa alimbi nde mwana na éducation, nde bako kaka yo nde bako pesa ofoti. Aza mwasi na yo, loba na ye, vandisa ye, teya ye, ndenge bobala naki. Si bosali mwata na bino na malongi, bosi mwata na bino za libala moko te boy yaka kovanda. Apana, boliki tiyo leki na badote na civile, ti na ba religieux. Si okomi lokola ndengo yako pesa rapport pa babokilo, ngana ko kusala yango te. Po yokomi yonde remplaçant ngai na kati ya famille, pendant que ngana za na Kinshasa te. Oui, mais ceux qui moi nazo tambola malamu te. Na wana na pesi rapport pa baboti na ye. Eza pa matenga na pesa ki mbongo. Nazo ki ofele te. Omoni na libota na biso, ta ngana za ki awate yonde remplaçant ki. Bon, naebaki mama tuni makambo nyonso te papa losa le kakawa papa losa solo kaboy makambo lopango na biso lotendele papa losa nde alandela ki yango soki makambo sa kolekela yo bozala ba pare na bino oko pusa na ba pare na bino wana bo pesi bango mwa rapport bavandi sipe mwasi na yo mama ba mare nona bazaka pe mwa makasi mameki kote ya titi poko bete eza pe solution te ponga na ba décision na ngai l'état ko tianga na boloko pona konanda te azali leki o ngana kosala ezaka ka boloko yango wana nge oza beau frère na ngai na zui rapport wana pe na kosalela yango tina suka mais ozala mobali kosala mobali moko ya yuma te kanguru koma faible na bengana mwasi apana wana bato bakomona oza faible wana siki donc hakuna problème na kosolola yango na kozongisa ye moto ngai sali ngai pasi mingi ngandeki na kendeki na kisasa mwa de tour oyo tala kaka ndenge tu vivre akapo buluba ndenge nini makaya zela kite na tinda kibana barubindi papa bana bayibisa kinga azwa yave akeki sasa ina profiter akili kuna na zwa kopo moko boyo uyibila mba moko na lata ba koma fondation Ari Magangu nasina mwana Ari Magangu na zwa kama tungulu na kutika na fondation batangeli ngambongo na ngai pona uyibika ka pona vime mais il est kaki ndenge nini na kaki zela ki tuka babomaki bangombe mitano et puis bato bazela ki bele mais kokaki te biloko kulia azaka na putu kote ba Ari Magangu nani ariti yembo kambuya riti yembo kambuya na mi Claire Ngunga na mama Rozo mwasi ya papa Kaisi tindela nga biloko na putu Kaisi oyo betela nga lisolo donc na tindaki mwa kule na ibisi bango naza ne loko te ndeko nanga apart mabele azaki nango azaki ne loko te mwana na ye wana pe mi piangana na nani soki mabindi wana mi piangana na loko te boko banzembo akumisa ka banda ko ayimba yimba ne ka bongo pe moto alandila ka ye azate e mapi azaki mpodi donc bato mususu batiaka ye ngape mbali azate musala pe zate na luka mbali balanga luka mwasi mususu me luka na ngana dina mama mbali te na zuga na samba mususu na zuga na banda na ngalo kula mutu zakana yeminga na banda kozwa yave na zukende kisasa banda makambo yako uzwa mibali bien kuzwa yave na zukende kisasa na zuzunga bumi na sumu babiloko na zusaba na vetu na pona
la souci ya ndimi na ngai. Ozalaka no mwasi kitoko mais siko boulanger makambo yango bien. Boulanger bien. Bango na sali. Boulanger bien mais. Ana butalo na mo oya. Papa makaya mboka kasi. Bakundi me naza na pasi. Naza pe netina biloko wana. Souci na ngai za buna bande kuzila yo yana yibiso na no pa. Namoni mutu akuluka te batambuka oyebi bantu mosusu munoko lokola 17 mosusu tramutina mosusu kwa te busho oyibisa likambo boya ke nango kopanda sango yango mona nabuyaki kuluba nabaki na zilo ya nayebisa yo oyo ozalaka na bakonzi ya mbuka nde na banda kozilo ya tusola kasi aho ngai nalingi mpe naluba na yo omoni makambo ya bana olingaka komema ngo na makambo ya bamfumu te bakonzi ya mboka bavoadelaki eza mabele te eza makambo ya bana te moto akufi azalaki na mabele aza nanu na mabele azalaki na mabele upango kasi nde tolubaka te tobengango mabele te me lubaka bien te loso ngai nazokanisa koluba boye ntango mosu mambo ya bana nde ntango mosu okomi aza na mabele neti aza nanu na se me azalaki na terrain na ye azalaki na terrain na ye ya monene mpenalo bakokabula bana mpe batike nango ndambu mpe toteki tutu mpe mwa ndenge esiko busani ndenge na famille kasi balobi nasolola naluka nane nokusa kutu kusolola kutu na bango eza tina te nga moko nani nazwaki décision pa bango baloba nazwaki décision tuteka ndambu comme ça ndambu wana etikali basali koti basali ata ndako ya deuxième restaurant oyo etikali wana tozwi toliti mais oyebi te yo na soki boteka matériel wana yo oza kokobénéficie te bwana yo oza ndeko na ye te ozaloka 15% pamba balobi nazwa 25 oyo nakuzwa 25 mais so nati mukondo nakuzwa ata 40 kutya mukondo te soko tya mukondo babe atiki bana komi azaka na mwana olobi ayimba wana mabeli wana bongo ye pazalaka wapi vraiment bato banda bango baza kusente na abanda kozwa basi azusele beforme omona eloko te apo bamosusu bakoma kotia babari poto mwana mobali atya bari poto te nakusente te tika makambo wana donc likambo na ngai nayibiso yango wana onga nakoede yo kasi nakoede yo nakoyeba kolukilo moto asomba wana mais yo fo tusolola Chérie, tu sais que tu dois faire mon honneur. On a la valeur, moko makasi, sur la télé, les gens regardent, ouf, oh, moi aussi. Et moi, à ce moment-là, je suis très fier. Parce que nous avons un très bon choix. Après, moi, si bien, ah, voilà. Mais maintenant, là, au monde où tu dois maintenant les combiner. Autrement, pour ça, ce qu'on valeur non plus. Tu vois, tu vois, dans les 2 millions de pesos, tu peux prendre $500. Oui, yo. Et ça, yo, mais non, c'est le conseil. Oui. Bon, tu vas faire ceci. Tu prends les 500 là. Tu vas en ville, tu fais ta nouvelle garde-robe. Nous sommes la robe d'une belle femme, le rôle à yo. Et à moi, si y a Bijiboye, tu achètes des robes aux Ziponzoto, au sommet de Maputa, au Tongisa, pour la Tarasso, Télémi Boye, la taille na yoana, et puis son respect plus. Au monde, honorable avec toi, moi. Wende ngaza mais siko tala nde kitoko ne bimaka ntango alataka wana telemi mwasi wana engambe bongo me abima na ye ezobakisa ye valeur soki atelemi wana à l'Assemblée nationale vous voyez que ça c'est une femme de valeur hein? C'est ce que tu dois faire chérie. Merci. C'est pourquoi alobi zwa $500 va faire tes achats osomama batalon na yo olati bomati oleki nga so mwa molai moke wow wana ntango otambola na sikoyo na nzela boye tout le monde nous regarde aba Dieu aza na mwasi oza ingratitude mona yebi nazani oza ingratitude mpo nde eza boye ndo molai na oyo ezangisako kimia nalinga yango makasi nasala choix nango pamba te. Donc tu es vraiment mon idéal, bah goût n'anga dans un rêve.
Mais ce qu'on combine pour étonner pendant les nations. Ok, chérie? C'est bon. Dès demain matin, au cas où tu vas en ville, tu fais tes achats. Là, c'est mon achat. Et nous, la sombi babilamba na yo na ba chaussure. Kasa chaîne ya ute. Chat, nyo za la chat. Na bi achat au somba. Moi confusé. Chat wana ndio ebominga. Yo oloba français makasi, chat ebomande. Te kasa ko tisi chat na kati. Ngana yebika. Na chaki achat. Osala mabe. Sangone totambola mboka mbima ti kuna na tunungu kuna oke kokengela bato na ziba kuna na nini kuna na mai kuna eza kitoko te papa na bino azalaka boye te ya boyi mpe azalaka boye te yo comportement ozwa awa ya nani oyokisaka baboti na osoni tala mboka mobimba yo ata honneur bazobelela honneur yo ozobina bino ozoganga honneur ozobeta papa est-ce que ana mboka oyo basalaka bongo mboka mobimba bakoma koloba kaka na likambo kaka ya yo ezosala kitoko te lobi mpo kokoki kokoma okobala okomi mpe papa paster un jour okomi mpe motu moko azoencadre bajeune yo mona oza mobali mabe oza mobali bien makambo na yo kaka mabe wana nde osalaka yo bato balingako te kokende kokengela mama baloma kuna tantine baloma si alandako pwani pour makambo kokengela papa kengdila bakoma obengo papa kengdila ese eza bien kosala susu eloko bongo te ngai nalingaka yo oyaka na chorale kuna okota na makambo ya nzambe linga nzambe lokola mobikisi mpe mosungi na yo olobi okosepela nzela nzambe eza na bepine me eza na makambo ya kitoko kuna liboso yobi kamara na ngai nitu te nitu alingaka kufa mama na bango oyebi atikaka koko na bango mama na bango akufa mobekwa mercredi ya tosaka ngo te akendaka kokufa na zamba yo awa honneur papa yo ozosala na yo bajia ngai sikoyo honneur boposa na ngai mpe ezalaki natika mais soki nazwi likanisi natika mais ntango osala bongo ozwaka nini oyokaka nini ngai so nayisasa nde na biblia mpenza nde bato na mboka basambwa mpenza na batelevizio bato batalatala bango mpo ya bato nyonso na mboka na mwana moke na mokolo nayebi nyonso ngai ezelo mona mboka moto akosalanga lofundu te mpona koyebiso mpenza keno tala ozalaka boye boye mpo kangi mpe mbanga na yo oyo etikala mpenza ti lelo nakalaka mokoyi lomona nde yo ngai mpe otikala komona ngo te mpo na eglize na biso tosokolaka bolumbu te tosokolaka bolumbu te eza mobeko eglize na biso bo mafuta mpe opakola na bilamba bakola mafuta nde na kozwa nzoso nyonso na tiki boye po yo ya kotala mafuta ya bakola libanda to bakola papa ye kiti yango yo moto otolaka nga ambilasi mokoli na bai te fana tosola bebi fana papa baby yo fana to oyoka mamba bien bebe mia papa fana baby fana yo ndo tuka ngami baby papa fana baby makambo so papa nalingi makasi kana wana zalaka wapi kulo ya makambo ya kengi la kabatu yango nde na jipese ikoli akoli ndinga sawa yango wana nde mpe abengiselinga awa na utela ye mpona zila yo tata na bino nzoka kufa pado me bapapa nde kino bazali na bazali na tantine azali mwana maloso papa yango moi na fandisio ya bebe asa wana tuka ngami na ndawa ya bilasi mokoni nango me kuyebisa buibui te ke ozomwasi papa yango baby kutu tito fandi awa azopesa batobi ambulance ndenge tokobala na boyanga poso ozala bizali malamu otika makambo yo nde sikoyo nde fo ozala moto oyebisa buibui te akobomela yo libala ainye kutu tito fandi boyesa ambulance tokobala na tika makambo ya baoya baboya banini mapotana bisima be poani obangisa ngai yo zokuloba makambo sikoyo otali tena obangisa ne ndenge otali linga na sepeli te oningo lingi na wane na oloba te nalingi na ngai sikoyo
nakokubanda ndenge bino bopesaka enveloppe. Papa so na fandi awa nayaki kote yayebi ke bato bazoreklame mingi na mboka mpona nkombo na ye oteyaka biso ke mwana oyo bakolo balakisi misapi asukaka mabe aza ndeko na nga mpasi na ye na oyoka mpasi ya bui na oyoka mpasi parce que tokóma déjà famille eza mpona bolingo te nga na tosoli bolingo bebi nava te bakata tata babina boye mpe na kiti osaka te etika kote na ndako mama nga ntina vandisi yake mpo nayebisa ke mwasi na ngai ye soki bayei ndenge wana te mpo notikaki tata mobimba boye tako siko eza nde topote buzoba nga nalobi ke nalingaka ye mingi nangi koyoka ye na babétise te yango tobande kosola nga na ye awa yo ye oloba makambo ya libala ndeni ntongo nga na otalwa awa omona ke tosoli likambo ya libala papa okotaka makolo na kati ya nkamba makolo ngoni yebisaka ngai ya solo nde lokuta papa nakoma papa simona kokosa te bebi bosola mpe yango esala nini so ezalaki yango yo soli nanga yango kasi yango tosoloka mpe mamoko mpe te bebi ngai napoza tikale mabe soki otikala be ndenge ni soki nazwi oyo ya ngai moko te nde otika otala bana basi soki nazwi mwasi na ngai moko te donc yo ndengu yawo ye ndengu te ya ye abongola motema atika makambo ya kotalaka bato na azoloko soni papa ayebisi ngaki abikata ningaka yo nayebi baje na yo nakujifuna yo oza kolinga ofente ngai na fente te monde a tué en tout cas mama merci yokolemba te yaka koteyaka ena buibui kutu ye bakoma kosala na baje oyo akutalela ngai oyo atie bwatali ya moninga ngoyebisika ke yo ambila nalingaka ngala kote makati nake mpe balingaka nga mina kote makati mpe balingaka minone mpe balingaka tebe opesanga ne toliso mpo olinga soloni ezaka nga na mobali te telanga naotala bie te ozelamba te oyo eza bote te ngai te ote papa nalobi te koza mabe nalobi ke nalingaka yo mingi me yangi komona yo na makambo ya buzoba te oki kokengela tata mwasi kuna osalaki mabe te ti bandeko yango te kasi memi awa mpona yo kopekisa yo asali mabe loka na ye koloba oza na mposa lo mabeta yo oza koboma ngai soni na mboko nga papa mpe nga nde ekendeli ekomi kolikambale tobusi namoyeka kanda buloku kikoso nani ya bato ya motu eningani nga kazongi mutu nakota bonaka nde mbwa nde mutu akota kuna ake kosala toilette nakenge mpe na mbwa buibui aza wapi mbongo moko eba mikie nde makutu benga kambele ba ex na bakabela ba $500 pamba bakutu ba ex yo mobali nango pesinga $500 pe esenga bayibi na bango yango pena tandana na moyibi ti dina kote pena $500 oh on a parlé de la cité bakabarango na ozo ba bango te poser bango mwa miki bakaba non maintenant Quand tu dis moi je t'ai donné l'argent pour ce babila tu mais bayibi yango sikola bayibi na yule bitika na mboka ba ndeza we bayibi bakata bato basaki bakata bato bato basaki yo bien ngoti bon l'accent sako ba bayibi bakata ki pour bisambo saki bayibi bakata ningo bayibi ningo no mbongo pesi ngono ba stress après les autres saki ngono ngona nda donc au bois qui bilo mais fona kwa kasaki non dis-moi bilo nous allons à 4 nous allons à $500 roi bilo basi botambola bongo ton téléphone était où ba bilo ngona makiage de roi on se msala kwa sema tukuba bambongo le gouvernement on détournement basala bango loté ngaka $500 ba yidi ka $500 comme ça ni criminel on botaki téléphone na poche on lata la poche na cycliste complication makasi mais $500 tu as $500 au préféré bon ma téléphone à cycliste mais $500 tiki ba yiba et ils ont choisi que les 5 billets à $, on est baqué nango. On a pour $500. Le bac à ça, on a pour ça, comme il est tribunal ou forcé. Bon, dis-moi, 500 on va condamner la perpétuer. 500 aux autres. Tu en vois, ouais. Mais non, non, dis-moi, où est-ce que tu vas trouver cet argent-là? Papa. Oh, et puis, dis-moi, où est-ce que tu vas trouver ces pognons pour me rembourser? Non, non, pognon, moi, je n'ai pas trouvé pognon, on a lobby $500, non, ça m'a dit. Donc, il y a ça prono pour la personne $500. Pognon, c'est de l'argent. Prono pour la $500. Là, que ça va prono. Donc, là, pour la personne $500, ça n'a pas de prono. Non, quand on a marqué, non, pognon, c'est l'argent. Et ça, bongo. Ça, Fiono. T'es quel genre de femme, toi? Sengli. Et? Je plairais, là, Sengli.
Non, ben je commence à regretter de t'avoir épousé. Franchement. On regrette épouser. Ah non, c'est toi qui veux toi c'est comme si j'étais foué, hein. Tu es fouetté par Nini. Bah fouetté en école pas dans gâté. Oh, on regrette dans ngai. Non mais qu'est-ce qui m'a posé? D'accord, mais je commence à me poser des questions comme quoi qu'est-ce qui m'avait motivé pour t'épouser? T'as motivé de m'épouser parce que j'ai des langues, j'ai des quoi? Des bras, j'ai des lots comme ça. Oh. Tu as dit que pamba alors si tu as dit moi tu vends beaucoup tout se protéger tout protéger pendant ça on appelle la batusu batalanga babike eh moi je veux pas passer mon temps inutilement ici en train de suivre une personne pareille donc ngana za moni ngana za ko tenga ndé mon appareil té so que la personne dans appareil faut okende na ta on sait pas pareil comme ça au vendre c'est bon na appareil té au bien appareil té ngana appareil je suis navé ngana appareil franchement je suis navé et tu navé ngapé na navé oh boni boko comme au bien appareil au bien ngana appareil c'est des citoches ça eh nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle bolingo na yo na motema ekoti nzoto makila pe mikuwa nalingi kozela pembeni na yo po mosika na yo ezali nde kufa nalutaki bolingo na mokili mibali basusu bakosikosika bamemaki na mosika